Nazana esengo ya koyeba ke boza ebele liboso ba etando na bina ike batata ba mama bandeko mbote 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 mbote. Merci na bino pour la fidélité et confiance oyo boza nango na Canal Presse. Bandeko batali c'est parti pour na 45 minutes ya direct ya Canal Presse émission ekanima solo émission oyo eza kotala makasi émission oyo débat ezalaka makasi émission oyo tobengi saka ba tendance politique union surtout. Merci na Kinshasa, na 24 communes, merci na 26 provinces, merci na Mokil Africa, merci na Bino Bozana Poto, Bozana Narabiso, grâce à YouTube, na États-Unis, Canada, Belgique, France, Suisse, Allemagne, Irlande, Hollande, merci na Zorabapel na Bino, merci pour la fidélité, paix, confiance. Merci na équipe technique, na moni Freddy Takidi aza déjà wana, merci na Freddy Takidi, merci na Serge Makoso na réalisation, Msimbi à Mavinga, sous le mboyo, mwana ya Fibo, Gimpu tous les grands maestros, tala équipe technique, oyo, bako edenga po bolandanga na bandako, na ba condition, oyo et longo bani. Tobandaka kaka émission na biso na quelques informations, boyo bako ba FARDC ba frapper très fort, bah récupérer bastion ya ba ADF na Madina na Nord Kivu Kobanda Lobby. Félicitations Naba FARDC. Un avion militaire sud-africain et c'est là qui bon crash na piste ya aéroport international ya Goma, le 57 passagers bazabongo vivant en tout cas Mutu Akufi Azate. Jean-Pierre Bemba Gombo, il y a président de première réunion, il y a l'an 2020 avec ma membre, il y a comité exécutif élargi, naba organe Moussousou, il y a mouvement, il y a libération, il y a Congo. Ministre provincial, il y a environnement, ancien bourgmestre, il y a commune à Kitambo, député provincial élu, il y a commune à Kitambo, Tengelito, a Outibongo ko suspendre, cadre, il y a Raskin, régie assainissement, il y a Kinshasa, na Wakombo, il y a Flori Mambi Mambu, na Philippe Gambembo, a reproché Bango corruption, pe, koyiba, carburant, na ndenge, il y a défoité. Bawewa, baza komone sabiso pasi makasi lobby na avenue du stade na 19h bawewa mibale mama moko za kotambola na ye na nzela ba botolier sac autaki musala ezalaki na ba carte bancaire na ye mbongo na ye ezalaki na passeport na ye mama wana kolela na nenga defate mais totuni bawewa o bazela kwa babeza bisote ba miyibi bakumutambola pela bawewa po na koyibaka ba paisible citoyen. Na sport lobby samedi ekoinda mabe na stade Kamalondo ya Lubumbashi 14h heure de Lubumbashi 15h heure de Kinshasa. 4e journée, il y a phase de poule, il y a Champions League africaine, le tout-puissant Mazembe, Akoyamba Bongo, 1er d'agosto, il y a Angola, Kaka Lobby, à 17h, heure de Kinshasa, na stade de Martyr, 20 clubs, Akoyamba Bongo, Espérance, il y a Tunis, 20 clubs n'a pas droit à l'erreur. Une défaite, tout un match nul, 20 clubs, à Rosalabongo obligé, il y a qu'au Kanga bagage, peine rotikala, na Kinshasa. Il faudra donc à 20 clubs, il y a qu'au gagner Espérance à Tunis, lobby na stade de Marty, pour na qu'au la relancer, na phase de poule, voilà, mais 20 clubs, à Robert Lobby, sans son défenseur, Avadongo, d'après l'information, Avadongo est déjà en Belgique, et pas Iwapi, à Keipe Koluka, Vinaye. Dimanche, 17h, heure de Kinshasa, toujours dans le stade de Martyr, Daring Club, Monté Mapembe contre Renaissance. Il y a Berkam, Daring Club, Monté Mapembe est obligé aussi à regagner, ou bien la match nul, une défaite est donc interdite. Alors, tout ça, c'est information pour nous que désormais, chaque dimanche, dans la musique, il y a Jossar, Nyokalongo chez moi, et pas il y a Edgar Makola, na avenue Oshwe, na commune, il y a Kalamou, na quartier Matonge, Elenga Zaiko, Ezongi Bongo, na Matonge. Chaque dimanche, Zaiko Langalanga chez moi, n'est pas il y a Edgar Makola. Voilà quelques informations. Tous en abilili, toko beta toto na etutu awa mais na présenter bino na bama biangami, bandeko batali, to avant na présenter bino bama biangami, na zabongo na étudiant moko aye kota la biso awa Michael Baboma, azabongo étudiant na université à Kinshasa, mbote na ondeko. Mbote ndeko. Voilà, to yambio pour la situation ezoro le cas na université à Kinshasa, tous en étape, il y a déguerpissement, bah c'est ba bimisa gibino. Maintenant siko la suite exalandegani. Oui, vraiment, ils ont fait ça mawa. On a
zala les étudiants ou azali respecté na étendue mon république na biso ba étudiants tozali ba cadre ba élite intellectuelle tozali ba voyouté lokola bazo kanisa biso tozali ba kuluna te puisque étudiant azali moto oyo azali ko mener ba recherche pour à contribuer dans mboka na ye mais chose regrettable avant ba déguerpi biso tozala ki d'abord na marche totamboli pacifiquement nga d'abord nazali pacifique na ko zala te ki te na kende ko désobéir ko bebisa biloko oyo papa nabiso likijilon atika ba archive bazo kende ko bebisa yango ezali pasi pema puisque ce qui bibliothèque et que bozana ko se référer na ba archivité ezali pasi pema lelo oyo totamboli marche pacifique puisque ezali ke tolongwa nenikini tokende tout droit na échangeur basali memo ba memeli yango président ya république alors quand je n'ai qu'à ce moment ba soda na ye ba ye ko se retrouver na intendance pour na ko réprimer marche ba étudiant ba ne ko tambola d'abord na butu ya dimanche bona benga ka entraînement tozali vraiment lésé mais on a retrouvé ba arme na ba homme na bino likola ba mbetu ndeko Zulu ezali pasi ko bebisa toujours image ya Congo tozali unique pays wanga zo benga tozo benga équipe nationale ya université inikini soki lelo yo bango bazwa ki chance te ya ko matana inikini batika ko salir image ya étudiant wana ça ba montage to bandi ko tambola na butu soki ba arme ezalaki na kati wani wana c'est vrai ava pe okota na kati ya homme ezalaka na prérogative n'est-ce pas OK au l'équipe d'abord à œuvre au s'enregistrer au côté et puis ba mère générale wana ezaki na quelle chambre soki ba biki ba retrouver na ba homme na kati ya ba homme o bazo ba homme 7 biso ba déjà tozaka na mutualité frère Zulu soki nga lelo na sana lelo côté na kwa ko lepa na yo alors sikoyo bazo kende ko zamindoki bazo sala nkuna to monaka makambo elekaki depuis Félix aza sikoyo na pouvoir toujours tamboli lelo o eza 4e marche première marche ezaki o to tambolaki pona ouverture ya grève ba enseignant to lobaki ba enseignant ba futa mbongo na bango ba enseignant ba lobi te ba tise ba kotambola biso pona nini deuxième semaine yo comme donc politique on ezana ba professeur to tamboli sur ce que to buka ki biloko te to bebisa ki biloko moko te marche oyo ndenge toke conteneur ezalaki naza ko peso ba référence rapidement ezalaki juste na deux station wana ezambongo te pourquoi to buki yango te bon revendication na bino en quelques minutes ezakini revendication na biso ezali kete ba baisser ba frère académiques ba ko matsango lokola comme 495 000 francs congolais au baza ko loba wana soki bazolinga ba mbongo ya Donald Trump ba kende pas Donald Trump biso monnaie oyo to kotikala na yango eko changer te année passée bo futa combien to futa ki 266 800 na ba salle de recrutement est-ce que bo sinala ba kondi avant mo bole bimana inikini ke boza mais content ndenge ba frères académiques mati ndeko Zulu ba konzi bazala informé n'est-ce pas tant on a commis même na tuté na ni mosala ba jeunesse zani est-ce que ba ibaki yango te pour na ko réprimer mais Félix aza ko pesa biso siko soni étudiant moko te ko pesa siko Félix même ko pesa même siko na nini il faut répondre à ba obligation na biso ba supprimer ba syllabus ba supprimer mbongo ba labo ba supprimer ba mbongo ya ba frais connexion toujours futa ya ba droit d'auteur ba supprimer biso mbongo ya ba descente toujours futa mbongo ebele labo toujours futa ba $5 labo pesa la kate ba réhabiliter biso ba homme parce que siko ba homme kuna ndeko Zulu et komi siko insécurité totale ya bande kwa kindele siko biso ba o to utipe côté mususu ba ko déguerpir biso parce que tout ça na contrat na université yo va na Kinshasa te je suis pas ici à Kinshasa siko Félix ba luka biso transport biso na bande kwa biso tozonga toza libanda lelo 2 jours mbula ezobeta biso. Alors mot de la fin pour te libérer pour te embarquer parce que c'était l'actualité. Quelle solution préconisez-vous en tant qu'étudiant? La seule solution que je suis en train de dire, je m'adresse directement aux autorités communales. Qu'ils prennent des dispositions en main de nous chercher l'endroit où on doit résider. Il y a un contrat. Avant de résilier cela.
avant ba résilier contrat bazo ngisa biso mongo na biso pe ba luka biso place nini to ko fanda po biso doye kotanga mais par rapport à l'étranger ba mususu bazana intérieur bazana sud ou bangi na secteur adongo papa na bazo fute mongo te faut fute mongo na lelo banda le 13 banda bakotaka na nini akoma na sekop ba futa mongo et ils vont dire que le parent nous on est en train de se battre pour étudier on ne nous apprend pas comment devenir kuluna ni un voyou. Il doit quand même nous respecter. Et par là, les étudiants vont le respecter. Par là, je peux tout faire dire aux étudiants de toutes les. L'obéla bango lingala. Émission za lingala Mika. Bande konanga ba étudiants sur la kansi boza ko mona biso tozala toujours na kata résistance. Ba frère oyo ce que ezabongo balongo la biso ba biloko wana nyoso. Toko futa yango et puis balongo la biso ba mongo ba fictif wana bazo qui s'appelle bourse na biso. Restauration pezala. Étudiant ba place ya home ya nini ya réfectoire de koma ba auditoire ba kende ko réhabiliter ba home solo ya banyena ba couloir ceux ba police ba kota kuna bazo ba caméra bon même ba caméra na kati ya home botala solo ndenge ma ezotanga donc ba réhabiliter biso ba loko place tozotanga ba tongela biso ba auditoire poto tanga bien ceux qui te ko simbate. Voilà, merci na oka que président de la République fa ba délégation ba étudiant je crois que solution est comme on a tu es que wana nyo surtout bandeko baza ko kamba coordination baza bandeko FCC ko banda likoloti na se comment biso de kopesa confiance basi bakutana na bango n'est-ce pas ceux qui bayambi ba étudiant baza les étés ko simba ka te ndeko zulu il faut bayamba ba étudiant oyo bazali baza ko tomber victime et puis bo baza ba consommateur. Merci Michael Baboma na bandeli ke oza étudiant na université ya Kinshasa. Alors soit na biso yali solution mo monana po bozonga na ba on po balobi d'après communiquer à Thomas Loa Konga landaki bozonga na homme na bino mais bozala siko identifié parce qu'on a dit qu'il y a eu infiltration ba mususu bazala to identifié ba mususu bazala ba étudiant mais ezali lokuta tozala identifié tozala ka identifié bati ko kosa bato. Merci Michael Baboma netokutani merci. Alors bande ko batali to kende siko na débat na biso na sana plaisir ya ko ya bande ko papier au kata azabongo coordonnateur national en charge ya implantation na kati ya UNC parti cher en vital Camère mbote ndeko papier mbote mingi ndeko zulu. Voilà Prince Mpenge Lamuka mbote mbote pena ba imboka ba ko za kolanda biso na tongo lelo. Edmond Izuba journaliste mbote Edmond. Merci invitation Ndeko Zulu. Voilà. Cinquantenaire. Merci. Alors Serge Kindo malintraitable analyste politique mbote. Mbote Ndeko Zulu, mbote na Ndeko Papi na Ndeko Prince et puis na Ndeko Nangai Edmond Izuba na profiter na pesa mulonga ni na les anniversaires. Voilà. Avant Tokota na émission Nabiso, Serge Makoso, image moko et polémique Tolanda, évêque Pascal Moukouna. Serge Makoso. Les gens veulent toujours émerger. Il faut bayoka bango. Il faut même que bazali. Non. Non. Donc on dit que bako réussi se cache. Et comme on polélé. Ce que bien polélé, on passe na plan B. Plan B, toye bango pe kasi plan B. Plan B, ce sont les actions. Mais c'est action une. Ah maman, ça je vais dévoiler ça après. Voilà, non, zongo le support dévoiler biso. Ce qui est celui que bango sont contrôler la rythme. On besoin de chef de l'État. Le kola kama mutu pam. Le kola mutu tinete. Le kola on dirait bango ndebe cheye. Ah non maman, on va passer la plan B. Nous les leaders religieux. Ça m'engage que moi. Au moins ce qui va terminer dans zolo boye. Bon négligent côté. Bon négligent on a persécuté adage sur top Congo. Ah, quand tu le couches pas la balle nous kajima. Donc moto sana mukena nzete. Bo sala ke bobo mayango ekufa. Bolinga teya ebele puisque les autres zone ke ba yebe se biso encore mais les reconnaissance social ke tulingo yote as ekoya puisque soke zo sala zoke ne boy. Nde moto zo ya sikoy. Siko papa avec parlant na ndengo lobi bino ba leader religieux bokoté donc na sima na yo ba misusu bazali ya est-ce que maman na kolo makambo boy na neyo na samu na mukete je suis en contact avec la communauté internationale
Ça, je dévoile ça. Si ça ne va pas, c'est-à-dire qu'on va passer dans le plan B. Ça, je vous dis, le chef de l'État doit être respecté. C'est ça notre lutte. Ah. Puisque ceux qui t'ont été maman, comme chef de la police, il y a cash. Chef de la police, FCC. Chef de l'armée, il y a cash. Puisque nous avons tout ça. Donc, chef de l'État, il y a quoi? Ça fait maintenant une année. Magistrature, va bouger mon tout. Armée, va bouger mon tout. La police, va bouger mon tout. ANER, va bouger mon tout. Le service, n'a pas mandataire. Qui dirige? Voilà, évêque Pascal Moukouna. Aide-moi, Isouba. Merci beaucoup. Nani n'a apporté moi mise au point parce que dans mon autant information mingi mais information cité. Il y a un colonel qui est aujourd'hui en prison, colonel Kaya Kumba. Aza colonel Oyo, il y a la police mais bakangiye pour abandai côté kanda ko ya ba militaire. Muto kangisi ezali ministre délégué à Sylvain Mutombo. Sylvain Mutombo. Merci beaucoup. Mais nazo mona ba langue sous c'est ezo ya koloba que les andékoana bakangisi parce qu'à dénoncé il faut porter un correctif. Moi j'ai traité les dossiers. C'est le monsieur qui était en train de vendre les maisons des militaires de Sylvain Mutombo Kangisi. Alors par rapport à propos à Pascal Moukouna, il y a un adage en français, il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et moi j'estime que Maloba Oyo, Azo Bimisa, ils ont Maloba Oyo, même petit peuple Azo Kanisa. Mais si il faut porter un éclairage. Accord FCC cash. D'après ce qu'on apprend, c'est déjà ça la coalition qu'il y a. C'est déjà ça l'accord en fait. Le fait qu'il y ait un premier ministre, il y a FCC, le président de la République, Batbavota qui a ici à cash, c'est déjà ça l'accord. Et Ndenge Baotambo dans la institution. Si ça passe, c'est ça que pendant que Mokonzi Mboka a la vision nae Mususu, bandeko ya FCCP, balingi basala makambo na bango na ndenge Mususu. D'où il faut dénoncer cela. Mais il ne faut pas se cacher, parce que nous avons connu même dans l'histoire de l'église, pasteur qui les devant, il y a scène politique. Il y avait des acteurs politiques qui existaient, mais qui n'étaient plus écoutés. Parce que ils ont coupé les liens, le cordon ombilical où il fallait relier Bango, les dirigeants et la base. D'où il fallait la force Moroboé et Bima, la force Moro net la société civile pour qu'on sauver. Bon, Nalandi Maloba pasteur Alobi montre ce sont des visionnaires, hein, il ne faut pas négliger ça. C'est comme Ambongo qui parle, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire, un pasteur, à ta retraite, peut avoir révélation morale quelconque. Alors, naébité si derrière ça, il y a une motivation, en tout cas j'en doute, parce que Eloko Alobi et Outika Kanaete, beaucoup de gens pensent de la même manière, Ndengega pasteur Alobi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut que ça soit exécuté, comment et ainsi de suite? C'est pasteur et Moronda Bisabiso, quelles sont les pistes de sortie? Il faut à ça le document Moroboé soit na Mokonzi Mboka ou bien à Kopanza yango ou bien ça sensibilisation yango pour biso peut-être au moins éclairé parce que ndenga zolo bawana est vraiment limité natan ndenga journaliste à PCO wana toujours koka komanyola vraiment ba détail il y a eloko azosenga to mon journaliste tout nié Baction au Borsal et aux Anines. Plan B. Or, ce qui est plan B aux Anines. Donc, on dirait une église catholique à l'époque, à la discussion à Senko. Baloba plan B, Tilelo. Donc, et comme il aura moi, je m'en reboye. Voilà. Moutaro a annoncé plan B, mais plan B en Tilelo, tout ce que l'on a été. Donc, pasteur Azalimpé, plus clair, Atia, Malobanae, na document. Parce qui plan B, Zali, et Zala communiquer. Merci. Alors, Papi Okata, pasteur évêque Moukouna a soutenu le régime et les cas qui, mais on n'a pas compris revirement. Il y a dernier ministre. C'est comme s'il soutient Félix Antoine Tshisekedi. Pour l'année, revirement. Mais avant de répondre à la question, des frères qui chroniquent, est-ce qu'on peut placer mot
na visite na ko participer ya Vital Kamerhe za présent autorité morale à partir nabino na fête ya mona James Kabarebe babi c'est le Rwanda qui nous attaque mais Vital Kamerhe préféré que naye fête wana fali pour pas kutu musicien aboyi ko beta na Rwanda mais dire ka ba chef d'état que na fête on répond na wana et pour aujourd'hui deuxième question à évêque Mukuna. Merci Ndeko Zulu. Nakolo Baboye. C'est la toute première fois dans le monde comment on a que Moutake ko répondre na invitation privée. Azui ba bien aye privé. Apesi yango mutu et comme sujet ya polémique. Tout simplement pourquoi parce que c'est les autres qui ont ce monopole de critique. Bisoto s'intéresse à la futilité. Depuis Tozwa pouvoir, Kagame en personne, Aya Awa, Namatanga Yavie Chichi, il a été acclamé par nos frères de l'IDPS. Parce que si James fait mal, c'est que Kagame fait plus du mal. Deux fois, le chef de l'État Fachi Akenda déjà au Rwanda. Et dernièrement, photo circulée, Simbani na Kagame Boye. Bisotomi tuna une question si c'était Vital Kamerhe. Parce que c'est les autres qui ont ce monopole, il y a critique. Maman la biso première dame Denise Akenda Rwanda. Na première dame à Rwanda, Bakena na orphelinat, Bapesa ba cadeau. Ça a été applaudi par nos frères qui ont le monopole de critique. Jean-Marc Kabundu à Kabundu, président AIA IDPS, a outil Rwanda IDPS avec pompe. Alors, tous en atteint futilité. Vital et libre dans tous ces mouvements. J'ai suivi même lui-même Jean-Marc Kabundu. Ça sera inadmissible, même face à l'histoire, que Bafani Nanzela a pendant 37 ans, dirigé pendant 5 ans. On sent déjà l'odeur, il y a qu'à cracher sur les accords. Mais il faut aller baquer. Histoire, où il y a se référer à interroger Angosou bien. Parce que l'histoire est que Mouzel aura désiré Kabila. 32 ans à Maki, 4 ans à pouvoir. Histoire est que Lumumba, Litigno soit Sala, a eu indépendance à Sala, 3 mois à pouvoir. Alors, ceux qui ont souffert dans l'histoire, na katite. Voilà. Base à la poser, Fachi a commis wana, parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle Vital Kamerhe qui a pris ce courage après que Fachi Koloba, que les changements c'est Fayoulou, après avoir dribblé Bangona, na Genève, Vital a dit non, viens mon frère, je vais t'aider, Baké ko signer accord. Les accords politiques, il y a eu ça à la calme, on ne les viole pas. Bisoto soutenir Pachi 2023, ils vont nous soutenir. Tous a besoin de point de vue na Bangote. Parce que tant que Fachi a signé à Genève, à ce point de vue na Bangote, n'a pas na Mukuna. Voilà, Mukuna, comme ça, nous avons parole. Alors, Mukuna, il faut jouer à dictionnaire à temps la laïcité. Laïcité, Zali, séparation à gestion église, n'est à l'État. On sent le tribalisme commence à la nuit. On connaît. Mukuna, il ne doit pas arriver, on ne nage pas dans toutes les rivières. Babylone, il y a reproché à l'église catholique. Tant que paré naïe, na âge yazanango, paré à mariage de Joseph. À l'époque, il soutenait Joseph. Alors Joseph a commis quoi de l'autre côté et l'église n'est commis parti politique. Il passe tout son temps de parler de la politique et puis sur la rue amen. Parce que c'est le même peuple. Il ne doit pas prendre les gens en otage. D'ailleurs, pour votre information, le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, tant de sali tourné à tala, bien la jeunesse. Mais nous, on a une grande partie à foyer, il y a jeunesse, où ils ont formé bana, pour la maçonnerie, pour la menuiserie, nous, on a tombé l'église naïe. Alors, ok, yo, bien go. Il devait d'abord commencer à céder partie, pour bien la base de formation, parce que sauver un peuple, c'est l'informer et le former. Alors, Atika biso, sentiment tribal, néazanangoana, ceux qui a l'ingé comme ça, a ségué comme un parti politique, comme ça, comme il fait parti politique, parce qu'il passe tout son temps
pas à parler que de la politique. Merci Papi Okata pour la précision. Alors, Prince Mpenge, Narulanda Mukuna, Papi Okata Lobi a senti que Mukuna est tribaliste. Il ne faut pas trop se voiler la face. Non, mais je dis ça. À Lobi en gros, que l'Oba soutenait qui régime eleki, l'éla comment soutenir Fachi, Mukuna comme ici, ACK, parti politique. Au lieu de prêcher la bonne parole, à comment nous bêta masola politique, pas le banabatu penasuka. Amen. Merci beaucoup. Je crois que Balobaka, les faits sont têtus. Mukuna alobi Nzamba alobeli Nzamba lobele te libala ya Félix na Kabila euti na masumu et que yazali mosali na Nzambe esengeli atelemela libala yowana. Je crois que ezali maloba obisoto loba na ya na etando eke na bino a bolobi o Prince Mpenge na motema likundu lenge ba militaire IDPS balobaka to ali ba aîné to ali ba tribaliste to lingi Félix était. Nous avions dit que dans cette affaire ici nous sommes tous perdants. Après que Kabila ait nommé Félix Tshisekedi, les gagnants dans cette affaire ici, c'est Kabila. Ezala Félix. Ezala Nangambo na biso. Biso banso to perdre. Il compris na peuple. Parce qu'en réalité, Kabila savait pourquoi Alingaki qu'on nommait Félix. Il y savait. Même la confusion entre INC et Akamere, na IDPS et Félix, c'est le piège que Kabila nous a tous tendus. On savait qu'on allait arriver par là. Tango Mukuna azali kolobalelo. Ndeko papier rappelé ango. Mukuna lobby alobaki Cardinal Ambongo atika makambo ya politika akenda kopesa communion. Tango papa Cardinal Mosengo alobaka awa alobi Félix Sengelaki andima défaite naye. Régime Kabila ezaki lokola saka ya pamba etele magate elingaki koya lokola château de cartes. Mukuna répondre papa Cardinal Mosengo alobi Mosengo atika makambo wana kenda kopesa communion. Lelo Mukuna lobi te Mosengo azaki na raison, Cardinal Ambongo azaki na raison. Mariage Kabila Félix et Memi Libabe Namboka. Donc trop condamné Mukuna te ndenge edima alobi yango, seuls les imbéciles ne changent pas. Face à la réalité, se plier. On ne peut qu'encourager. Mais le corps a dénaturé pour ya Mukunezali à Koloba. Accord ya FCC na cash ezali obisito yebi non. Vous n'avez aucune idée de cet accord. Oui, le accord ya Afdel. Oh, Balobaka, les sols et les sous-sols appartiennent à Afdel. Le lendemain, accord ya Kabila na Félix et le BT. Kabila n'a commis Mabele à Congo. Pour pouvoir à Congo, Kabila n'est pas au Nango. Kabila n'est pas au Nango. Yango Monaka, Chadal Alobi, c'est Kabila qui est le propriétaire du Congo. Chadal n'est pas un fou. Chadal vous l'a dit. Abi Kabila est le propriétaire du Congo. Seul moto à Nomaka. Tout comme une étape Oyo, moto. Un individu se donne les droits, se donne les kilos, il y a même automatique président à la place naïe pour y contrôler la cahier. Donc, les lots, Makamboumou Kuna lobby, il n'y a pas de surprise et le Wakuka moyalité. Et à l'île Tolobaki Nabino, le Kuta et Yakanamon ascenseur. Vérité? Vérité qu'il y a un escalier. Même les propres militaires de l'île de Pesse, comme Koloba, non, pouvoir eux. Tu sais que Mukuna en plein culte. L'église naïe. Alors, Bifati, ce qu'on peut si ministère de la défense na Kabila, ce qu'on peut si ministère de la finance na Kabila, l'église naïe qui est qui marche. Et ça a été avertissement peut-être na Félix, qu'on peut si ministère de la défense, ce qu'on a vraiment président solo. Pour un vrai président, Azagara Mokaba. Azagara ceinture. Mais Félix a dit président à sa ceinture, il a dit pantalon à Pamba. Mokaba est réalité. Ministère de la défense est réalité. Ministère de la finance est réalité. Voilà, t'as su Mokaba est réalité, Kabila sa union. Donc, il y a un mot Monique Mokuna, Monique trop, c'est trop. Beaucoup le bacamo Mokuna ali tribaliste. Prince Mpenge Mobenge tribaliste. C'est quand Mokuna comme tribaliste. Merci. Alors, il fallait aller tribaliste. C'est quand Mokuna comme tribaliste. Merci. Les premiers de tous ceux qui ont défendu Félix. Merci. Mokuna a dit premier marotier, c'est un kingo pourvu que Félix a la wana. Merci. Donc, bon condamné Mokuna te, on est de vérité va se on n'aide pas la vérité. La vérité triomphe par elle-même.
La vérité convainc par elle-même. Merci. Alors, et elle inspiration. Oh. Merci. Alors, c'est ce qui nous mal traitable. Est-ce qu'il faut coalition FCC caché Koufa Dixit avec Pascal Mukuna? De Gozuna Lombango n'a pas communiqué autant qui concernant ma cambozo et Kana et Gomba Kinshasa sur décision il y a un Tengelito. N'a pas interpellé et puis interpellé ba député assemblée provinciale à la ville de Kinshasa ta ko assemblée amwe se kufa na ngoto ebike ba député bana Kinshasa ba vota ki ba tinda kuna basaka loko te bango tu bazinda na libenga ngobila yeba yango ke na fonaki misolo ebimi ba millions de dollars banda koiba banda kolia moto ya protéger ka numéro 1 fonaki kombo na ngobila na godemboy bango bato balingi te basimba moto wana donc place au bagay ko luka ko fa balobolo ba makasi po ba ko na ndako nalingi koyebisa bana Kinshasa boye tango na yoki otangi lokasa ya ba communiquer olobi concernant décision au Tengelito auti kozwa ya ko suspendre bakambia makambo etali na skin nalingi na interpeller koyebisa Tengeke misolo ebimi kuna na fonaki ba millions de dollars oyo balie epa ya DG Moussa ti lelo moto wana bakoka kosimba ete moto ali ko protéger kombo na ngobila na moto babengi Godempoy. Pour nini assemblée provinciale ya Kinshasa se kufa ba député bana Kinshasa ba vota ki basaka loko te bango tout bazinda na kati ya libenga ngobila na ba oyo batika bato na bango na assemblée provinciale bango ba pona assemblée nationale soki ba bengi bango ba bisi bango concernant makambo za na avantage ngobila moto ko sala loko alite donc misolo wana ba kino ba ali na droit ba yeba yango nzela misolo afona ke yali kokende wapi et puis na profiter kaka na cadre ba communiquer de kozulu loko ça nga passe na bité mboko soki tozo mema yango lolengene na moni na kati ya fête ya PPRD échange de vin na moni moto moko anyoko libiswawa tanyo so kabila kana bokonzi Kalev Mutombo na esape ya PPRD na kati ya Kingo no biboni moto alaka patron ya ane ozali service à renseignement ya mboka lokwa Congo akukaki kozala membre ya PPRD donc depuis longtemps donc tia bandaka kokanga biso pona makambo nyonso do bandako ya koloba pona Kabila yalaki motivé par nini parti politique ne bande ko sa nini kotinda ya sala yango jamais en tant que mosala ne dona bamboko ezali seye batoloko ba Kalev bali bato fallait bakangama mais ti lolo ti bazo kangama kate na lobaki yango moko mosusu ande kozo na lobi tant que toali komona commandement militaire oyo ali chef d'état major oyo ezali o tango fort oyo ali général Mondo so ezali tous les millionnaires au Kabila parena ba généraux toyebi ba John Numbi ba Jean-François Lenga ti lelo bali na ba même fonction boye bakeno système Kabila ezali kosa nini ali ko demere na ye na motuna oyo tuni na makambo etali avec Pascal Mukuna les kozulu ali pasi na mama Mukuna ali moto efazongela nzela ya Bible ali moto fa se repentir na okinde ko edimo lobi oteta musumu kuna zwe révélation tende kuna ngai kuna ko ko zwa révélation te mukuna ali ndenge moko na ba Godempoy des pasteurs qui n'ont pas de fruits de l'esprit baza parmi l'église obiso tozo sambela que sur le plan ya croissance numérique croissance spirituelle et évoluer donc miracle ça makate na église wana éthique la statique jusqu'au point que non ba fidèle ba kokoma comprendre que moto azolinga esroke biso moto azoliaka biso 10 millions offrande yango moto sali akoma patron akoma na arrogance oya komina jwa Mukuna fandisa ya tuna ye vision ni nango ali nango pona ko combattre pauvreté même aussi ya ba fidèle na ye akoza na vision ko pesa yo idée ni nango ali nango pona ko combattre pona ko aider ba veuve ba orphelin ali na idée moko te pasi ali nini ali ya population komona ke bobandeke loko wana ensemble na ye lelo amoni ke loko wana ekotisi mbongo alinga imposer bino enzo mwana na ya mobali akoma pasteur et puis bino kaka peuple wana boseni ni boza kondima yango on libère pas un peuple, le peuple se libère na ye na contenir un message na ine kozo biso na bandeko mukebai ba prince penge ba papier okata ba edimo esuba to ala parmi ba prophète oyo mukanda nzambe lobi bible ba Daniel ba telemelaki ba kwa si biso oyo tofani na plateau tango Kabila ali na bokonzo ya ye tango Kabila komi lokwa vampire kokanga koboma biso yo totelemelaka Kabila bango bali ba pasteur totikala komona Mukuna nil pas azwa position ya kosala nini ya kotelemelaka Kabila bakoyela biso message ko sa population wana biso tozo conscientiser ote toute autorité vient de Dieu obotika nzambe moko ayebe
o nzambe moko akosala et ali biloko esali nini o elalisi peuple congolais ye moko na moment ya campagne électorale ndeko Zulu Malembe akei ko soutenir Sadal au nom ya RC baninga na e ba pasteur bangalasi ba misu ba bima pona ko contester communiquer wana ya ke ya pesi Sadal mbote atikela bitakwira cher atombola liputa ya mbama mo livre pendant campagne na kati église oya ye pona koyebisa ba kongomani nini alobi ke non ndenge na tomboli liputa o bino ba fidèle o yange fo sengeli bosani bo voter Sadal a se retrouver taki parmi ba pasteur ba ki conscient que Kabila viki achaki kamikazi ya nanga na moto aseni na nzela ya machine Kabila ngaka imposer Sadal ba ngaki ba boma ba kongomani soki bo meka ko bima na nzela Sadal a continuer bango balia problème na ye lelo komi komona ya komi ko zo position contre de Félix Tshisekedi ya nini na koyebisa ba fidèle na ya ko sabinote iya zaki na ba calculer Félix Tshisekedi na ba propos ndeko nanga papier au catalogue tellement mukuno ça la moto église ne fonctionne pas sur le plan tribal chité ndeko comme na suka même na ba fidèle abandaka kokwa arrête Félix Tshisekedi da kokomise chef de maison civile et chef de l'état problème ya ye ngwara tango amoni ba che monseigneur sera mulumba c'est là où gemuku na lobby que non ba kakilo nyonso tunga na sala ke sa nini e baby soka linga ya akoma na makambo ya politique plateau yango ya katondonga naka comme ça la vérité que non ndenge nini ba travailler contre peuple congolais donc ça va fidèle na ye makambo passer ali koloba comme mabino na libulu et ali interro ya ye et ali tek interro ya bino botala lolenge obobandi na ye loko wana merci qui comme le lo aseka ndenge comme puissant nani ali bénéficier merci après faut bisabiso combien de millionnaires obabandi na pauvreté na église wana obakomi ba millionnaire loko ayendenge merci